15 minutes ya masano. Ya vrai. 15 minutes ya masano. Ba reportage à chaud. Ba commentaire ya moto. Ba analyse ya kafu. Ya ndenge na ndenge. Na ba vrai pro. Ya vrai. Ba vrai journaliste professionnel. Ba kopesa bino basango ya masano. Ya vrai. Ya ndenge na ndenge d'ailleurs. Basango ya masano ya ndembo. Foot, basket, volley, handball, topé, rugby, tennis de table, ping-pong, long tennis, tous les jours. Ya vrai. Masano ya makofi, bibotu tomo kato lokola libanda. Ya vrai. Boxe, karaté, judo, taekwondo, shokando shosho, jujutsu, c'est na 15 minutes ya masano tous les jours bana lundi to samedi. Ya vrai. Ya vrai. Dimanche. Pourquoi elamu na bino banso baye bozuli susu libaku ya kolanda bongo 15 minutes ya masano ya lelo saba samedi le 21 octobre 2017 et lelo ite maduku ezate yezo koya ndenge ba mama catholique ba oyema ite maduku nini ekoyela tupisa mazembe kuna na Rabat ipai wapi bazo yamba kala mingi te na quelques heures dans moins minutes eza koya bazo kuta na bongo demi-finale retour na FUS FAT Union Sport ya Rabat kuna na mboka Maroc yango tosala bango page spéciale tokolobela pe Lina Foot bwebite commission ya gestion sika ekoti bongo bazali na mwa ba mission oyo FECOFA apesi bango kaka na FECOFA formation ya ba entraîneur et pas ya Sugar Joseph Mulamba Muteba nyonso na kati ya 15 minutes ya masano ya saba lelo mukolongula lia kabana 15 minutes ya masano ya vrai jamais ezala jamais salama na TV moko awa na leo tobandi 15 minutes ya masano ya lelo mingi kuna na ngambo ya Ligue nationale ya football epai wapi commission de gestion ya sika ekoti tolanda bongo président Mweu Bea Kofela nape ba mission oyo FECOFA epesi bango. Ben écoutez, nasengi na ba sportif nyonso congolais mingi bato balingi ndembo basa biso confiance et puis ba accompagner biso. Football oyo esalama boyete esalama mingi na règlement mibeko ezali tosala nde makasi mibeko wana etosama na kaso tosika mibeko bana biso eleka malamu secret munene nde yango wana bato oyo basuraka spectacle wana parce que bale yango za spectacle so bato zofuta mbongo na bango baya na ba stade faut ete batala ndembo balingi ko participer kota na spectacle tolingi bato balinga ba participer na spectacle wana babongisa lisusu ndenge ya ko arbitrer ba match pour que bateau va pesa la mission na mbongo ba sepela. Donc beaucoup de confiance, bateau a confiance et puis va accompagner biso la mission et on fait qu'on fait biso ensemble to longa. Les ali kamba président, les ali kamba comité exécutif, mais ali kamba sportif congolais nyonso pour que tokenda to longa likambo. Kaka na ngambo ya Fédération congolaise de football association na FECOFA kuna formation ya ba entraîneur séminaire à formation ya ba entraîneur ya ba débutant oyo pona bana mike na premier na deuxième degré pona ba équipe ya ba première division deuxième division pour ceux qui osa formé na direction technique nationale te ceux qui Sugar Joseph Mulamba Muteba ayebi ote ko entraîner na ote tokende kuna formation de résolek. Direction technique nationale ya FECOFA ezola la pongité. Ebongi penza kubete la bongo maboko mingi na Sugar Joseph Mulamba Mukeba oyo azali bongo directeur technique national ya Fédération congolaise ya football association FECOFA na mosala monene azali ko sala kuna na kobongisa bongo tango iso mateya po na balingi bongo kokamba matali motopi ndembo ya makolo awa omboka na biso azali kolala pongite po tokoki koloba ete na lopoto azali tango iso kosala bongo ba séminaire de formation ya ba entraîneur mbala oyo banda mokolo ya poso eleki samedi le 14 octobre kino lelo ndenge bazali komona bilili biye kuna na FECOFA na salle de conférence ya Fédération congolaise de football association mateya mazali kopesa ndenge moko ya vitesse ya
mbangu pema lokola kaka 15 minutes masene pona balingi bongo kozala bongo ba entraîneur ya bana to ba débutant ba entraîneur ya bakolo o etali bongo premier pe deuxième degré ndenge eloba makakuna bongo lokola mater mazali kopesa makuna lokola na bilili bie bozali komona ezali bongo pona arbitrage instructeur ya CAF pe FIFA yeme dawili mutazali kopesa mater mana kasi nini boksengeli ko tikala nango na moto wana tolanda coach Bobert Boneke oyo azali moko ya ba instructeur alobaki na micro ya 15 minutes ya masano intervention nanga sur séminaire ya entraîneur to yebi ke biso to pusani to sali ba licence CAF il faut peut-être que la baninga eloko oyo biso to yekoli dans ce sens que nous devons former ba initiateur il faut former ba entraîneur à premier degré et to former ba entraîneur à deuxième degré yango nanga na intervenaki sur la formation des entraîneurs plus précisément sur l'entraîneur éducateur parce que l'entraîneur va Jean Rebélé il y a l'entraîneur coach pour ceux qui parlent de l'équipe il y a haut niveau mais dans le cadre de biso il y a pour former les jeunes pour sous bassement na biso bani ko poufa il faut l'entraîneur va la former pour bas meka ko ça va tout pour ça va jouer dans ce sens que football et bani na éveil pour ils a découverte de 0 à 5 ans pour commune de 5 ans à 9 ans oyo ezali pré-formation et puis de 11 à 15 ans ezali formation et puis ce qui pardon initiation après initiation ezali formation après formation il y a la post-formation donc c'est ça la sima ya formation et de 19 à 21 ans nous avons ba jeune personne mingi na tanga ka bazali mais lelo oyo lokola bazozwa ba cours wana te nous avons bateau bazolanda biso te eza malamu te faut que ça en sorte que baninga balanda biso to kede mosika non école la situation sukatel biso bandi pe to continuer na kaka biso na initiation ndenge na lelo nous avons 17 récipiendaires na premier degré nous avons 15 récipiendaires na deuxième degré malheureusement on a 9 récipiendaires seulement bongo elongo na DTN Joseph Mulamba Muteba batei basusu pe bazali kuna lokola dawili oyo bozali kolanda pona arbitrage na bilili bozali komono ba structure pe basusu lokola Bakenga Camille Bolombo Léon Makanzu Male Florent Ibenge Ikwange pe bongo na bongo boye baete matea makosuka samedi mokolo mwa poso mokoya mwa tuku ibale na mwambe 28 octobre sanza e azomi kaka kuna na fekofa ya vrai ndenge tolobaki na bandeli ASV Club Nzongo le soir bazoko bakaka ba match à préparation na bango mais mbutu pito pas les côté ya ba supporters équipe ezo se préparer mais na commission générale ya ba supporters zeze balobi dégager ndeko wata ayaki koloba pa na biso bolanda na bokuse nyonso na bilili oyo tozali kopesa bien bana ve abasengaki information eleka na 15 minutes c'est pour cela toye awawa tozali na problème moko epesi biso famille vert noir pasi depuis le 4 septembre président na biso ya coordination na assemblée na biso a confirmé ki biso kolongwa ya Monsieur Zézé na comité général des supporters akomaki amatisaki ye comme conseiller dans la section foot, mais plus avec les biens, tout le monde a M. Zézé, Azole Kanaba Tanumuke, pour continuer avec le Bakeno, il y a président ya supporter. Alors on avait club, le Love club est comme un centre. Nebefort, il y a général ami, c'est ensemble na gouverneur de la ville, Bangono, au comité suprême, na biso ba supporter. Donc, il y a un club, Bouzoba et Zalal Souste, to bandak, c'est la première journée, to gagné un match, saison passée. To gagner to beta ki bien deuxième journée to banda saison et comme la biso mabe playoff mon ninge koma ki to yaki côté le matolobaki pas question to yaki côté le matosala ki sauvons avec club pona nini po to moni comité général des supporters ezo sala eloko mon côté pona to défendre équipe na biso fait un championnat to kepe na fait un championnat to ke na ensemble to moni papa na biso numéro 1 à lobby que Monsieur Zézé a longwe comité général des supporters o esangi pe bosenga ya biso ba avec libé pour musala oyo rôle au général amis est présent avec les bapesa qui est akokaki yangote lokole simba kité a longwe na comité général des supporters depuis général amis azan avec club yé to pesa ye autorisation wana
confiance to pesa ye confiance biso ba avec libyen anomaka batu na comité général des supporters et dans la section foot pour tous la confiance na ye so qui a moni que travailler bien te longo na biso ba sectionnaire tant que solo biso ba avec libyen alongola ka mutu wana tango alongoli yo balongwaka ba Mesedeni Kamba e balongwa ba Major Jacques balongwa nani Salé balongwa wana bazalaki wana mais eloko ekamisi biso avec club lelo to lobito kende liboso balongoli mais c'est un ensemble bolandi ndenge préparation ya avec club ezoko bakaka kuna na centre sportif mais boye bapete na ba entente Kilimani Malibo Kalakalate ba match ya ba championnat na bango ezo banda lokola équipe ya Trinité oyo Fani Atonga na John Poi bakendaki kolanda na mwa bilili oyo toki kopesa bino saison passée to betaki mais to bimagi 4e mais cette fois-ci saison où tu ne to beta toujours beta ne to beta des titres cette fois-ci pour travailler en conséquence tu travailles vraiment en conséquence ambition que tu beta titre pour l'année prochaine to beta Peskin. Bon match ezala na 3 résultats pour gagner ni na défaite. Bon tu s'attendais être pour la mer tu coûter dans la terrain mais tout ça déterminé que année au vraiment to beta makasi ça match yaka adversaire to nigija que biso bimo erreur et koti mais deuxième tour tant tu match ya deuxième journée tu sais l'effort to gagner ça match arrive Mubange ya masolo ya pokwa ya lelo saba ezali mingi oyo tozozela biso nyonso na bitando bike bya biso tokolanda bongo match ya FAT Union Sport ya Rabat na tout puissant Mazembe bolanda nanu commentaire oyo rédaction à 15 minutes ya Masano esali pona bino Nini lisusu minuti setuku libwa na lopoto 90 minutes awanakin pe 90 minutes na braza pote badiangwe na baseka baleka na finale ya coupe ya confédération ya mbula oyo bongo manso makoleka bongo mwa poso tuku bale na moko sanza ya zomi eye to samedi 21 octobre kuna omboka Rabat na Maroc tout puissant Mazembe Anglebert yambemi na moleka mami bale na équipe ya FUS ya Rabat oyo basani ba coach baba Pamphile Miayo Kazembe balonga kabongo omoleka mwa liboso kuna o Lubumbashi na mokele moko na Libungutulu sika esengelemi te tout puissant Mazembe alonga to asalata nul pote aleka mbala moko na final bongo bokutani bwa bikipi bina bibale teleki au complexe sportif Prince Moulay Al Hassan ya Rabat na Maroc na 21h awana butu bongo banso toyebi te rien n'est impossible au tout puissant Mazembe tenge bozomona na bilili bina oyo Big Ben Malango na basani ya tout puissant Mazembe tenge ba yambaka pe balongaka na bondimami na bango président chairman Moïse Katumbi Chapwe na général manager Frédéric Tenge Kikumba. Rien n'est impossible au tout puissant Mazembe anglais. Kaka pona match ya FUS ya Rabat na tout puissant Mazembe rien n'est impossible. Nini yango tokoki ko retenir pona équipe oyo ekoyamba bongo tout puissant Mazembe mais boyeba te eza équipe moko o ezali na 71 ans. Hein? Mbula tuku sambo na moko équipe wane salama na 1946 pe ezwa déjà coupe ya confédération mbala moko botala ndambo ya bilili oyo tozwaki pona kolakisa bino mwa match na bango babetaki na coupe patron epai bapolaki na équipe ya Raja ya Casablanca epai wapi Lema Mabidi Chikito abetaka na match mususu baganyaki équipe ya Al Nasser ya Riyad 4-0 ezakaka pona kotia bino na match ambiance ya match ezobetama kala mingi te kuna na Rabwa pona biso Mazembe aleka kaka nini yango tout puissant Mazembe azoluka kaka o biso nyonso toyebi tosala bongo plat répété ya 2016 ndenge tout puissant Mazembe aganyaka coupe wana ya confédération esengo ezalaka makasi kuna na Kamal City botala ndoto wana ifo ezongela lisusu. Le tout-puissant Mazembe a remporté la Coupe de la Confédération ce dimanche 6 novembre 2016.
Le club congolais s'est imposé 4-8-1 en finale retour contre le club algérien Mouloudia Béjaïa. C'est le premier trophée du club dans cette compétition disputée par les meilleures équipes africaines, non qualifiées pour la Ligue des champions de la CAF. Avec cette victoire, le tout-puissant Mazembe devient le deuxième club à remporter successivement la Ligue des champions de la CAF et la Coupe de la Confédération, après le National du Caire qui avait déjà réalisé ce doublé en 2013 et en 2014. La victoire du TP Mazembe s'explique par le fait d'abord que l'équipe était en Ligue des champions, elle a été reversée en Coupe CAF, donc cela a été quelque chose qui a galvanisé l'équipe pour permettre de se rattraper en Coupe CAF. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la continuité de cette équipe-là sur le plan africain s'explique par le fait que aussi c'est un club qui parvient à récupérer les meilleurs joueurs du continent et les faire jouer en son sein. Donc cela explique aussi sa réussite. C'est le 10e titre continental de l'histoire du club. En effet, les Corbeaux de Lubumbashi sont également quintuples vainqueurs de la Ligue des champions de la CAF, détenteurs de 3 supercoupes de la CAF et d'une Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Il y a un travail qui est fait dans ce club-là depuis plusieurs années et c'est pas une surprise qu'elles parviennent à remporter des trophées africains de ce type-là. Les moyens mis à disposition par le président, c'est le seul club en Afrique qui dispose de son stade qui accueille des compétitions, que ce soit africaines ou nationales. Au match aller en Algérie, le tout-puissant Mazembe avait obtenu un match nul contre le Mouloudia Béjaïa. Le club congolais doit cette victoire au doublé de Kalaba et au but de Bopé et Bolingui. To komi bongo na suka ya 15 minutes ya masano ya lelo mokolo ya poso wana to tikibino o liboso ya bitando bike bia bino pona kozela match ya FUS ya Rabat na tout puissant Mazembe badiangwe na waseka, rien n'est impossible po yango nem tezo kanga masolo biso pe kalate lobby tezo kutana to lobelango na rétro hebdomadaire il y a 15 minutes ya masano et salaka Frémassa 15 minutes ya masano ya vrai jamais ezala jamais salama na TV moko awa na leo